nayebi te quand nde natambo na réseaux sociaux namoni ndenge Grace Mbizi akomi na page na ye apesi Karine Mokonzi ba merci Karine Mokonzi apesi contribution na ye ya 500 €. Karine Mokonzi la baronne Mama Charlotte oya bota Karine Mokonzi lelo na confirmer pena ke mama ya solo osambelaka nzambe ndenga so oza motema malamu. Karine Mokonzi na confirmer pena nde bato balobaka ozaka na motema mabete waleza na ka réseaux sociaux na confirmango po geste osali na mutu mususu aosala ngote na ndenge Grace na ndenga mabete na ndenga finga mama na yo mutu mususu aosala ya ngote mutu mususu akolimbise kaka mais aopesa contribution te mais yo otali ya ngote olakisi penake oza mwa nzambe na ndenga solo atako tunga ona telemi awa montana opesa ngote na olimbise po ngape na zaka muta masumu lokola ye na olimbise peut-être na kopesa 100 na kopesa 200 mais na oleka 300 te na ndenga mabete mais yo opesi 500 €. En tout cas ezambonge beleza salaire ya moi ya mutu ya ngwana opesi. En tout cas Mama Charlotte Karine Mokonzi nzamba pambola bino azongisela bino ebele bato bafinga mama bino bafinga ke na soni. En tout cas Mama Charlotte nzamba bakiso apesa aussi mikolo ebele o vivre pena longtemps mama nzamba pambola yo. Grace Mbizi nde onanga mwasi nayebi ya facilité muto akufela mama ayebi pasi yozoyoka yaya eza facilité bato biso tolobaka kufela papa me kokufela mama te papa pazani beka mutu mais mama soki mama aza te osanti peneke mama aza te na mokili donc ndeko nanga Grace Mbizi courage okende Brazzaville malamu okekunda mama ozonga malamu nzamba kende nayo azonga nayo mais Grace Mbizi kolata su liboma wana te oya ofinga mama na Karine kosala ngo su te ndeko nanga mwasi eza bien te to respecter ba mama to sala eloko te bofinga na bino mais kofinga mama muninga te eza gentil te yebaka makala moto na mutu no yaya omoni yo bande ko to expect te ke Karine na mama na ye bakosa geste wana mais tala Karine geste sali etikali histoire moko na vie na yo na communauté to otikalaka ko bossa na yango te. Donc voilà courage ebele nzamba batela o abatela mwana Grace Mbizi. OK malam ozonga malam. Bye. Réalité ya poto. Eloko nde na lingela la communauté na ngai bate bele balingaka vérité te. Batu balingaka batu bakosa batu bazalaka allergique na vérité batu balingaka batu baloba vérité te moko photo loba vérité to yaka okosa na TikTok te omoni na bato bo commenter na vidéo na ngata na lobi ke réalité poto moko pe to tikara basani salité okela la po se retrouver au sokoli pe basanité oui na lobi mamba solo et salamaka. Bon moi teke bato musu ba commenter ba lobi oui eza mamba solo po eza réalité ya poto ya ngwana moto kuta na kana yango siko yo ndeko oyo yo na ne komela yo te balobaka bo ndeko mwasi maramba lobi na yo olobi mamba solo mais nga siko na ne komela ngai te mais peut-être eza na bato oyo se komela bango déjà na vie balobaka bongo mais balobaka teke okosi lobande yo tika cuisine salité oza lokuta te balobaka bongo te mama omoni kaka ndenge ozo vivre na poto ndenge za na bana wana ka ndenge za na libala ka ndenge salaka ko banga na ote réalité poto e obeta yo un jour réalité poto pena e ko beta yo un jour et zana jour mo pena ko o mona pena ke o craquer te na ko kite mutu passe na lembi te na sokola basana après o lala o se retrouver tongo etani mo pena lo ba na lalisaki basani salité oui eza normal et la qui cité que oza salité et la qui cité que oza désordre te eza réalité écoute melio bomoni parmi bat oyo bazwa éducation ba parents na bango ba pesa bango ndenge mwasi azalaka propre na kati ya ndako ndenge mwasi alambaka na kati ya ndako nga nazwa éducation na rata ngo te ndoko omoni ngabwe nayebi ko lamba makasi nazalaka propre makasi na nzoto na nga na bana na ndako na nga soko koti na ndako na nga ba famille obetela nga maboko osepela na nga naza basi oyo balalisaka misu te bakangaka mnoro te mpo na ndako nga linga désordre na ndako te nga loba nga silika mpo na linga ndako na nga eza salite te
ngai ndako na nga bayebi na lingeza salite te naza baso bataka mbongo na bango age bataka mbongo po ndako ezala propre nga na bongo nga so okoti na ndako nango oyoka sola masuba te oyoka ndako na nga sola kala te oyoka ndako na nga sola parfait oyoka ndako na nga sola babougia solo kitoko jamais ofongola frigo na nga congélateur na okota ba pilipili pola biloko pola okota na ndako na okota na ba chambre bana okota partout omona bilamba partout ndako lokwa wenze ndako lokwa fulu jamais ata na ndoto na ngo tikala kozwa ngo to kolota ngo te ata naza maladi e otikala kosalama te nga naza basi oyo batiaka énergie na bango na ndako nga na bongo nalingaka kutu désordre te nalingaka salite te donc wana siko nalakisaki bino réalité vérité nalakisaki bino famille nakokai mpe kobomba nakokai mpe kolakisa bino te mais nga moto nalamuki na to na bi oyo pene eza réalité poto ebeti ngai ye nga pene naloba na vie na ngai jamais nakoyoka elala sanke nasokola base lelo ekweyeli ngai nalobi te oyo mpenza naosala video te il faut nasala live bato balande nga lobi to na ndaye kolamba bamona kote na sukaki nakoki mpe kobomba ti nakoki kobomba mpe boyeba mpe te mais nga pene naye kolakisa bino vérité bomona réalité poto ebeti nga mpo eza normal eza normal eza lisumu te yango te ko bomelo libala yango te ko bimiso salite te eza normal surtout bato oyo ozana bana partir de mata likolo mama oro se retrouver un jour ne loka bongo écoute na yo eza problème te siko bino bomo no grave point pourquoi esa la bino pasi bato mususu kunde bazana ona yebi bino te na vie normal bato mususu nde bazana o mona sali video ki to kwa chena na TikTok bo mona ke mwasi melandela ekota na ndako ne orobaye olingata ko mela maite orolingata ko mela maite donc ngai bino bato mususu bokomate na yebi bino te na vie normal donc osamba na bino te mais bato ba yebi nga na vie normal so ka ye komate bon ayebi ke na meme likolo ayebi ke na loba no kosi oyebi ke nga la rabongo te donc bato bino bokomate boyebi na bino ngate c'est normal boloba n'importe quoi donc voilà ma famille ngai attaque mwasi na lobaka jamais ndako na nga na kolalisa ngo basani salite mais réalité poto betaranga na nazara ko telema bato bayebi nga na bangala lamba na banda ko lamba na tongo so na tiki ba na classe na bandi ko lamba po plita 14 fona kata po ba 15 pona kezwa ba na nga na classe bato bayebi nga na bandi ko sala ba video ya ko lamba lelo te na bandango kala nanda kuna ngali boso na zalaka so na tie ba video na avana banda ko sala live na laksaka batu cuisine na bilax bomoni oza cuisine oza kitchen na bomoni to bandi c'est bon batu bayebi ke ngala zara propre batu bayebi ke cuisine nga ezala propre en plus soki nazo lamba mbala moko na sokola rapé basani nga na tika cuisine nga salite te mais jour wana réalité pote betinga yana baki na bomba te na sala video te mais na sala live bomona ngo pe boy donc na sala ko bena na kona katika partout na che po ya ngande ekobenda bino po na comprendre système à TikTok wana makamba logique te soki yana makamba logique ba otalote bo moite ke video ndenge bendi bino bo moite ke video ndenge na sali ba vie belé po parce que bino bolingi ba biloko bongo o moite ke nga video nange panzani partout bongo ngana okay na bino ka bonga l'essentiel batu bota la video na ngai bokoti la nga ba view bolanda ngati na YouTube et osala nga bien donc na lingi bino mingi bisous bye.